Et à tout le monde fallait à numéro 1. Numéro 1 va pouvoir on a ba acte. Numéro 1. Et aucun de libanda. Il faut la sabiso ba concert aux obeta au tiaka kunini ya billet. Oyo tiaka libanda. Et bien là ba makele loto beta na pays boy, to beta na pays boy, to beta na pays boy. Abombi billet. Ba bomba a pris à billet, fallait azui billet na ye. Père na billet. 100 000 francs CFA. Puis il y a bien 100 000 francs CFA. Ils ont les panangou batté. Ils ont les ivoiriens belé to sur la gana bango. Ouais ouais. Ma soli na makoso. Makoso abis c'est du jamais vu. Un Congolais qui vient jouer ici avec les montants comme ça de billets. Yabito. On se comprend. Mais to soli na makoso trop. Général. Mais fallait pour passer un artiste à féliciter. Général va construire la pression beauté. On se comprend. Dans le Congo, il faut. Bon, c'est pour la poser un artiste, il fallait pour pas. Déjà, nous avons informé. Au moins, il y a un billet, tout le monde a cher. Ils ont coûté un prix à 184 $. Dans la général, on va bien fouiller pour un billet, tout ça derrière aussi là. 20 jours au bandi vie dans la musique qui n'a pas si au sein na ba soutien ba tu soutenir yo ba tu wana ba bimisaka mutu te pona ko soutenir yo siko ba moni o sa le loko ko ko ti so na libulu ba lingi ba ya po ba tia au soutien po problème ko ya 20 jours o ko sala yo moko donc ko te na distraction te ko te na distraction te 20 jours. Fallait sortir l'album le 18. Batobele ba mal à l'aise. Tu héritier avec courage à l'album le 18. Héritier a courageux. Faut qu'on encourage héritier. Roi la musique numéro 1 la musique à Robin album. Mapenaya to beta na nzoto ya date bon. Héritier félicitations. Héritier ndimi na ye. Abeta mafimbo bakanza. Abeta mafimbo soki ya ndenge nini andimi bapasi yana nyoso. En tout cas félicitations Gogan. Na clinique Misunga yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu ya moko ezali au massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesa ka biloko kolia na ba malade na bango kolandisa mandenge munganga akusenga bapesa na malade. Mais Aïda, malade on a bimika kate. Comment donc la bimandele ni ya tayo moko pesa. Awa no hôpital na biso kolia ofele kolala ofele. Mais la pas fait. Ils ont pour kolia té. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bien éviter. Mbé tu ça le mouvement au malade ya lingi. Nous sommes dans la chambre. Frigo na kacha chambre. Ça combien tout là. Nazana mbé hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Nana zongi. Dara, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière est-ce que Tiambezali ezali te. Est-ce que ça c'est le na Congo artiste moko congolais akolongwa awa zui valise na inde tina Abidjan abeta ta concert moko ya VIP ya $30 ke batu ba otonda. Papa héritier okaki obeta na Abidjan bomonaki ba image. Bomona bino moko ba image. Pourquoi tozozwa mutu moko basimbi drapeau ya mboka mutu moko azomatisa drapeau ya mboka tozonga tosala neti to ignore neti makambo yango oyo mutu wana osala tomona te na minute oyo mutu asimbi drapeau ya mboka lelo na masolo ya miziki sefali pupa
Et selon l'université. Oui, il fallait acheter un billet. Et ça, l'artiste congolais, mon côté, assez à bêta concert à Abidjan, il a pris. À cause de Michel Liboso. Selon l'université, peut-être ceux qui sont musiciens, mon corps, assez à bêta dans la salle, acheter un billet à 100 000 francs CFA. À l'EGATV, à contredire Makambo, Nazolo, Bappé, à prouver biso na ba image. Fiencho à Razoe Mbakria, ya fati, Kangela biso ye. Papa, Mama Tchalamon a gagné passer journée mobimba. A passer journée mobimba na ane. Fona nzembo moko boyikaka. Kombo mutupe a tchakiti. Donc Venjora azela te ke ya ko ma deuxième exemplaire ya o Mama Tchalamon e komela ki aluka te e komela yepe. Na fiken parce que les tika ba politicien ba ça la politique na bango. To tika ko pelisa ne ba moto. Ba titre nyoso wana otangi titre o na moni ya malonge zara featuring na ena ready a Messi. Ba titre mususu na moni net moi monotoni moko boye et ça zo kotisa na kati ya musique. On s'en comprend parce que quand elle a déjà featuring il y a héritier na ready. Et là ça déjà flamme déjà. Mais ba titre mususu na mona net monotoni kaka ya album na Liboso retirade. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Bonjour, Banakin. Ici Choc Luciano de Montréal, Canada. Je viens vous présenter mon single 4AM sorti dernièrement. Tenez à ce que ma musique soit présentée à mon pays RDC, Bande Konanga. Soyez alerte, il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Vous pouvez me suivre sur ma page personnelle YouTube, Choc Luciano officiel. Sinon, Instagram, Choc _ Luciano. J'ai aussi Facebook, Choc 514 Luciano. Sinon, Snapchat, Choc 89. Bande Konanga, à bientôt. On est ensemble, c'est la famille. Choc Luciano, l'étoile qui monte. Bote bandeko balandi ya Fimbu na Fimbu News en tout cas sengo ezali nga ya kosakana te komona ne bozali ebeli bosa ba poste téléviseur na bino pour bolanda bongo numéro ya sika ya Fimbu na Fimbu eza bongo présenté par ya Yeme Ivaldi Tamboda mwana Moussa na bino en tout cas merci vraiment pour la patience au bozara nango surtout confiance au bopesa biso vraiment avec impact na idéologie yango ne motivera biso en tout cas merci vraiment et ça la nga sengo komona kotanga bomba suggestion na ba remarque na bino o bongo éthique rabiso vraiment différente et ça la ke to ça la Moussa ndenge elongo bani en tout cas, je vois les champions. Caps Kapanga, l'homme à la roche, le motivateur de tous les motivés. Il y a maman Lisette, le Kange, pourquoi pas. Mère Nanga Lisette, le Wando. Hein, n'appelle Mbote, Babi, établissement. C'est moi qui ai mis la photo. Établissement business class, et pas, il y a patron. Placide et bien, en tout cas, n'appelle Mbote, Père Nanga Yambinga, vraiment. Merci, au Salakande, Toyokanaki, pourquoi pas. Père Nanga Guilen, le quoi, maman Bibiche, écoulé. Bana poto, bana moki, ma biso, les alliés, en tout cas. Tout le monde est marmé, c'est que les cabons sur internet. Il y a un azul qui n'a quel pied à Makizembe, mais qui peut statuer surtout. Quel pied à Makizembe n'a pas su un botte. Bonjour. Ouais, bonjour Valdi. Bonjour na bandana na maman Sideji Mampata. Ouais. Oyaza maman pasteur. Bonjour na prophète Emmanuel Dodi. Oyaza prophète oyazo délivrer. Pe oyazo sunga batu na vie. A changer pe beta ba vie à batu. Ozala ki mo bola commission bala moko mozui a rolongolo pe neta peut-être ya makambo ebele mbote na prophète Moïse Kabodi bazolanda biso pena na Londres mbote na basali ya Nzambe nyonso souci ezala na kotel la pasteur moko vraiment na poto azo dénigrer ba pasteur na biso ya mboka
ofandi pena ofandi si bandimi ebele ozo critiquer ba pasteur na bino ya mboka esalaki biso pasi kotala ba genre ya ba comportement ya ba pasteur abongo esalaki biso pasi azaka ba pasteur abongo baza même genre na ba pasteur lelo bakoma leka na ba TV kofinga ya msusu olia te ya batu ya ye kote ya kombo ya msusu ya kofinga Kabila baza ba même genre ya ba pasteur ce n'est pas normal on est comme une distraction bino ba pasteur bozana boza pona koyambisa batu nzambe non pona ko distraire batu non tolingi biloko wana te to on a besoin ba pasteur bo sauver ba ami ya batu ndenge lelo tomoni ndeko na biso Eliane akomi mondime pas prophète Emmanuel Dode alobi en tout cas depuis à côté de l'église nana yoka mateyo ayoki pas prophète Emmanuel Dode te abia bando kende l'église yana mais on a la Bible olobi mais alors on a la Bible maintenant yoka ngote nana yoka pasteur azote ya kitoko bongo te en tout cas c'est peli na église yana makasi donc là c'est que ba pasteur botike la biso distraction to boy bo sauver ba ami ya batu botike la biso distraction botika bata politique ba ça la politique botika commerce ça la commerce na ye bino bote ya biso iloba parce que lelo mona pasteur ole ate ya batu ya koya wana Kabila tout ça tandis que ça passe tandis que comme va Kabila les évangélistes évangile te la Bible te Kabila comment na Bible te c'est ça comment ta Kabila nga za moto Kabila te nga lobi o komi ba distraction to mona ba image nga zolo ba par rapport à pasteur wana oliote ya batu yo zo finga baninga no ba pasteur to so mona pe ba pasteur oliote ya batu yo goya okomi nde ko distraire batu na kombo ya président Kabila mais non président Kabila kombo ne ko mama na Bible moko te merci Ken Pena on comprend président Kabila comment na Bible moko te mais Ken Pena il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux na minute to monu api et papa na biso pasteur Mukuna na ndeko na biso Kisinjora c'est Christine na PCM de Segazali na bité mona vidéo ngo bon na mona vidéo wana na moni pasteur Mukuna na Kisinjora tous ensemble basali moi vidéo ngana obenga ngo na kota na nga pena na sijango pena te mais Kisinjora même na Bible loba laissez l'ami fidèle ou atika la gana biso jour asuka ezalaka Jésus Christ il faut que les bango pe jour likambu eyaka muta kenda ko souffrir ye moko de 20 jours obandi vi na ya musique na pasi au senga ba soutien batu ba soutenir yo batu wana babimisaka mutu te pona ko soutenir yo siko ba moni o sale loko ko koti so na libulu balingi baya po batia soutien po problème ko ya 20 jours okozala yo moko donc kokota na distraction te te 20 jours parce que lelo to ndanga to solaka lelo 20 jours ba ko test studio eza pasteur moko munene ya mboko yo alinga ko tisa 20 jours à studio po 20 jours azo emba kia ya fati kangela biso ye papa mama chala mwana kenda passer journée mobimba a passer journée mobimba na ane pona nzembo moko boyi kaka kombo mutu pe atiaki te donc 20 jours azela te ke yako ma deuxième exemplaire ya o mama chala mwana ekomelaki ye aluka te ekomela ye pe merci Ken Pena parce que to tika ba politicien ba sala politique na bango to tika ko pelisa nde ba moto omani lelo balobi mboka soki eza na kimia boye salaka bien na sens que to sala makambo na biso toza à l'aise botika ko luka ko pesa flamme moko boye et sala bien te to respecter ba autorité na biso ya mboka to respecter bango to pesa bango valeur mokonzi na biso mboka lobi asali discours eleki kitoko moko en tout cas na imagina kite papa na biso aloba biloko abongo aza na souci ya peuple papa na biso fati aza na souci ya peuple ana besoin ya distraction inutile te on s'en rend pas donc c'est ça moi je pense discours à mokonzi mboka esalaki bien to monaki pena peuple pena lobi ba car ezo beta ba nini ba benga
Baklaxon partout Kinshasa, ville à Kinshasa, l'objet qui bouge, bon on est bien. Et mon konzabo appelle ça discours à Kitoko et ça la rabiso toujours bien. Merci Ken Penabate belle bazola na biso tona maloba masolo belle vraiment rosola moni boss apacha moupe tempé moi na maman Linda na pesio mbote depuis mikili en poto pourquoi pas les mbingazor à Bruxelles père na pichumbombo Ken Penasco masolo vraiment bandito betara mine masolo musique on les allait qu'un mois d'hiver par rapport il y a ligne éditoriale nation tokendara na Ken Pena magizembe toto mon a bongo lobby générique banda depuis le vendredi générique hérité watana bezo betana banganda. Mais tu as une information d'une façon officieuse quoi. Ils en ont autorisé l'habiter. On a piraterie Tony. Bon. On a bien piraterie parce que tu remets le monde en doule. Et ça sa stratégie peut-être héritier tenté dans nos terrains ce qui miange mis des mots dans la zone ngabimisa. Alors tu as la climat terrain. Mais quand même ça va le monde est déjà son aide déjà bien n'habite ceux qui droubé en ligne à Bétélé en tout cas dromer ou Bétélé héritier azana moi ba sequel ya Kakol moi ba talent Kakol mais tout le monde va dire comment les réseaux sociaux il paraît sa participation Kakol bon c'est les appels Kakol na féliciter la héritier n'engue à solliciter qui Kakol à Bétélé parce que en tout cas ba Bétélé on peut très bien ba rythme peine que très bien ba Bétélé très bien azana artiste na biso congolais il faut encourager et to ki mo musala neza moi bien il faut encourager. Ça n'a pas bête générique donc on peut pas mal et on a peu normal. Toi qui m'a samoa bois qui a une révélation chandoa. Et des oyo qui a boire likolo boy. Ouais, a boire likolo, au moni le loba to mona ka héritier ndenge bexi a keboye héritier un animateur mon côté a boire que le batterie bien. Massa ana payé comme héritier sali biso ka surprise abimisa animateur moko ya bien donc ça va. Ngaza na teka pona ya na critiquer ka ba œuvre moto ayo ke li passe peut-être na ba studio na ye bon tous encourager kaka et ça betumba musique dans terrain mais terrain oyo bakoti terrain glissant et ya ndima ki ke non na koti studio na obimisa dati boy c'est kaza trop sir na ye to pesera ba bonne chance mais tout le monde playlist donc ndenge bimana CD banzembu ya héritier tout le monde 14 titres tout le monde fantôme mi-ange mi-démon tout le monde Seed Boy tout le monde Mon Soleil Ranker la Coyote Maman Paradis featuring Naïna Redi Amissi Téléma featuring Naïna de Bordeaux tout le monde sous Marcel Raison Longue Vie Ivre d'amour Gombe na Gombe le roi Manitouna désolé Odato Yoka qui déjà n'a habité. Bon, par rapport à la titre, nous sommes au Tangi. Titre, on a moni à Malongé, Zara, featuring na Redi Amissi. Bon, bah, titre, mon sous-sol, on a moni net, moi, monotonie, mon koboye. Et ça, c'est la carte de musique. On s'en rend compte. Parce que quand elle a déjà featuring, il y a héritier, na Redi. Et là, ça les a flamme déjà. Mais, bah, titre, mon sous-sol, on a net monotonie, quand il y a album, na Liboso. Retirade à Gombe na Gombe Zaaki on sait que Ntembo Daniel Massaro bon d'habiter ce gars aime la Daniel Massaro et ça la biso peut bien parce qu'il faut qu'on soit reconnaissant et ça te que moninga ce gars na place à passi yobo sanae Massaro aza mutu oyo asunga pe héritier trop aza parmi bato oyo basa la force ya la team Wata donc ça la bien héritier Wata a récompensé bangwata na kati album. Akoyembe la PV na so caméra vient na ye ezate ke ka ave po azakuna vient na pas souvenir héritier trop donc et ça la bien ça mbi avant de conclure côté héritier watana mais Ken Pena habité chance nous opé héritier attaque analyste pour on a mbaro na plateau comme analyste attaque congolais compatriote na yo chance nous opé c'est pour na mi dans le barango déjà très bien na lobi ndenge héritier amikiti si chez Wera ndenge Wera déjà ba yambana na héritier et ça bénédiction mobimba o héritier somba donc nasi na loba nga changer la langage tenga loba jour héritier bibisa mi-ange mi-démon et ça la parmi l'album o ekobeta donc nga changer la langage te et ça la parmi l'album o ekobeta wana pena il faut tomata to kita ndenge déjà héritier na wera déjà bazo solo la déjà bien baza na relation bien
côté la paix drum autre qui na générique wana pona nga azomona ezaka kakol nde mutabeti donc la kisi ke wera azu kakol kende betela héritier générique donc la kisi ke bénédiction ya wera eko jouer rôle na kati ya album wana comme wera za même moral na héritier on oublie bien ça ngana loba mabe héritier te parce que maman si déjà mampata na yoki déjà libanga na ye comme kozanga na disque côté et là c'est que disque ya wate kobeta tu m'as dit what rançon tant combat oui raison que c'est un vraiment makanisi na moi na page na ye auto publier pe générique yango ya héritier oui mais papa malamu ye wana ti papa malamu parce que le sala wera étrange amoni héritier ye matanga lekela même wera déjà héritier kotala na générique oyo libanga bwaki wera lakisi ke papa chéri nazali na kosa ngaza na mwana tenga na nde mwana wewe maintenant so bisayo alakisi jibe clair que papa chéri olekisa na otan mingi ya kokumisa nga héritier danger ngam papa na nga wa kokumisa nga ndenge yo kumisa eza nde wera ndasala na zala héritier oso yango na lobaki papa chéri yo soki pe no kala ba jino na yo na banani na yo ole ya kozwa héritier soki na artiste mboka osomona siko héritier bimisi générique awa honoré nani honoré ka papa na eti yo kasi ba fanatique ba somba pe disque yango ya héritier ba za ba fanatique mingi ezara ya maison mère tu vas pousser un peu non dans Ken piano pour tout na so ebisa yo déjà wera kozwa kaka générique ya héritier na ko poster eza une meilleure façon très bien ya kosenga ba fanatique tout ya wenge musique à maison mère ba soutenir album ya héritier merci de la forêt na ba fanatique ebele tala toko sanaka te wera na ba fanatique ebele donc héritier eloko sauver ye kaka azongeli papa na ye parce que soki héritier azongisaki relation na wera te alingaki aperdre ebele merci Ken Piana tozaka wana vraiment na posi kiti muke pour kotona nila koma o Ken Piana ebike bana pote bana mukimbo opération o était ko lancement après confinement awa côté musunde chaki mwa koko sonde ba confiner sur Europe quelques pays mais na minute biso na Afrique toza moi bien donc opération ça qui Kota studio betande yembande na suko za ba nomination za ba contrat ba concert tout le monde combat cage na miso Ken Piana eza bongo na kati ya capitale d'ambiance africaine na kati ya Abidjan tout le monde bongo ndenge ba nyonso ba s'aligner tout le monde de konapso singila o wapi aza na production le 6 décembre et le 10 décembre kuna na kati ya Côte d'Ivoire tout le monde peine de konabiso mettre Gims soit kobeta bongo le 25 mais après le 25 le 26 na le 27 décembre na kati ya le 26 na kati ya de congrès fallait pour se produire kuna si qu'on dit ils ont banque ça batu bambongo fallait acheter wana 100 000 francs c'est faut dire quoi 184 dollars. Tout le monde sur les 27 on dans stade ou peut être boani stade où ezarapi et cause na capacité à retenir to yamba 35 000 personnes à Tchango bongo quoi na la bosana 10 000 francs CFA 10 000 francs CFA eux ça le coût à 18,46 dollars Ken Piana bon Vandé Tambouenga na loba moi Léon na Congo et à to loba fallait à numéro 1 ba pouvoir on a ba acte numéro 1 ero kende libanda il faut la sabiso ba concert aux beta o tiaka kunini ya billet oyo tiaka libanda ebele ba makele loto beta na pays boy to beta na pays boy to beta na pays boy abombi billet ba bomba ba prix ya billet fali azui billet na ye père na billet 100 000 francs CFA prix ya billet 100 000 francs CFA ezali panangu bate 180 dollars. 184 dollars. 184 oui. Est-ce que ça c'est le long à Congo artiste moko congolais a rolongwa awa zu valise inde tina Abidjan abeta ta concert moko ya VIP ya 30 dollars ke batu ba otonda. Papa Richard ka beta na Abidjan bomona ki ba image. Bomona bino moko ba image.
pourquoi tozozwa mutu moko basimbi drapeau ya mboka mutu moko azomatisa drapeau ya mboka tozonga tosala neti toignore neti makambo yango oyo mutu wana osala toomona te na miniti oyo mutu asimbi drapeau ya mboka lelo na masolo ya miziki sefali pupa et selon univers priyo fali azokende priyo fali atie ya billet eza na artiste congolais moko te asi abeta concert na Abidjan ya priyo akoza musicien liboso selon universel peut-être na kati yote soki eza na musicien moko asi abeta na salle wana atia billet ya 100 000 francs CFA aleka TV a contredire makambo nazoloba pe approuver biso na ba image on a yende comme numéro 1 numéro 1 na Abidjan na numéro 1 ya priyo nan parce que on mani ba Babylone so toloba ngo par sentiment te eza na ivoire belé to sola kana bango ouais na soli na makoso te makoso abis c'est du jamais vu un Congolais qui vient jouer ici avec les montants comme ça de billets Yabito on se comprend mais to soli na makoso trop général mais fallait pour passer un artiste à féliciter tu général makoso la pression beauté on se comprend na Congo il faut bon c'est pe la poser un artiste net fallait pour pas ndenge ça bon déjà nazo informé yo ouais au moins il billet tout le monde a cher ozo coûter na prix ya ba 84 dollars tala général makoso lo ba bien fouiller kuna ba billet tout ça d'ailleurs aussi là yem ta bien que tout oh to sola na général makoso fort abi ba billet tout ça té abi c'est jamais vu ba artiste na bango moko kutu ya mboka na bango moko bakomaka pas même na katikati ya monter au fallait atie ya billet mais bakoma siko fallait atie ba billet ngo pe ole eteka matana kwa koso yango ekende da batu ba weli ne bazwa déjà ba place ba billet sili papa so makambo fallait osala to tia place nini to tia neti place nini ta numéro 2 numéro 2 ba priyo na bangi ko sanga na mboka msu numéro 2 ba priyo ya ba priyo ke mutu abeta na Abidjan ba priyo oh di totika ya mobo epe kokosa batu totika ko distraire batu lelo c'est pour la première fois fallait pour après la production talaka ndenga okende déjà awa bazonga tina février de bana ba production ebele c'est pour la première fois fallait pour pas que nous beta sous na pays na Éthiopie première fois fallait que nous beta na Éthiopie le 19 déjà na Éthiopie père so tout ça to bito ta la liste père ba congolais to sur na la vie na biso tikita na se em so to mona em so ba beta pe na Éthiopie te Papa Wemba na ebisi yo to bito bando tanga ba o ba vivre to longa Papa Wemba kufa na ke son âme repose un peu Papa Wemba zalaki star oh série Papa Wemba zo régner ils ont un musicien mon côté autre ko ko benga numéro 1 parce que Papa Wemba zalaka numéro 1 na ba époque o zo régner Papa Wemba colonisa musique ay betati na ba Japon ba pays Papa Wemba sala makambo ba musicien Congo nanu batikani ko sala te Papa Wemba za to beta masolo ya ba musicien makamba musicien basala to soka Papa Wemba to tia nanu pembeni po mutu akomi na niveau ya Papa Wemba azate na badwana bo mo weekend oko bambokela to tika air moko boy ko distraire batu Papa Wemba so ba trophée belé o mani Papa Wemba air ezalaka toke pa Papa Wemba zana moi petit salon boy Papa Wemba zaki soko yesheye a présenter ko to ba trophée te mais azota ti soka tout po yo moko misu na we mona papa père wana zaki na ba trophée a jeter o moni mutu o atandaka ba trophée zaka mutu azanango so moni okena ndako ya star abeti surtout côté ba trophée zate o mona ka falite soki ayebi ke oye place à répéter na place studio neza so ayebi ke oye première fois et là le bosso à salonine à côté sona na yambona no côté ingénieur de soins à la parce que kuna okuta ba trophée a fallu tandami plein ba disque on se comprend donc et to beta masola Papa Wemba il faut boye ba que Papa Wemba za
artiste oyo azwa bamérite nyonso musicien azwaka na ndule. Il y a partout à travers le monde. De papa Mbazaki jeté. On dit fallait qu'on va trouver le monsieur Abo sincère à Tikangopo. Ken Penanga a la chance de retravailler na maman Pepito Kilala. Na pesi mbote sikazali. Cordon Eva liquide na pesi mbote. Nazaki présenté journaliste est présentateur il y a journal nae qui l'artiste Boulou Yeke. Na kata studio ya mwana nae. Au coup de trophée il a fallu à droite mais disque d'or na droite mais ça. Les dit qu'il fallait bisu gatika on kuna. Non récupérer on parce que ce qui OK na nini na siège nae au coup tango. C'est que ça récupérer. De fallait ça ba trophée et belé. Au moni bato ba lobelaka ba trophée zo lobelaka l'aise. Zaka bato ba sorango. So moni muto qui mal débat ba trophée tout ça c'est quand on a mingi. Merci c'est quand on a lelo aussi fait na biso papa chéra sala ba eva danger. Ba fait arrêter ba sala ba eva danger. Peut-être ce qui boké émission il y a lobela peut-être makambo ba trophée. Peut-être émission na ba no bokata to reporter émission jour mususu. OK pena papa chéra peut faire invitation pour ça l'émission. Yo émission ngo ko se baser na makambo tali ba trophée. En tout cas ils attendent na mutu moko atana litoi. Alors si na habité bokata nanu to programme jour mususu lelo via za maladie. Quand bien la vidéo paye loco. Mais 70 millions de vies au fallait à Sali. Artiste moko ta sala 70 millions de vies. Na page na yemoko na chaîne YouTube na yemoko azate. So babilo ba masko zo memisa batu neti bangambo bato. Omoni ma solo a fali. Tellement zo peser que l'autre et comme neti ko déranger batu mususu. Comme ko déranger neti batu mususu. Ma solo a fali a l'autre ya kilo. Comment on est d'accord le 18 il fallait sortir album le 18. Bato belé ba mal à l'aise. Tu hérité avec courage à album le 18. Hérité a encouragé. Faut qu'on encourage hérité. Est-ce que mon playlist il faut encourager hérité, il faut qu'on mette l'héritier maboko. Artiste congolais moko boyé andimi na ye jour roi ya musique numéro 1 ya musique ya kobimisa album ngape na ya to beta na nzoto ya date mo héritier félicitations hein héritier andimi na ye abeta mafimbo bakanza abeta mafimbo soki andenge nini andimi ba pasi yana nyoso en tout cas félicitations Gogan. En tout cas merci Ken Pena tokos de Photo yebi na biso niveau album ya Fally Ipupa. Les albums mon côté oyo tokolo baké comparaison moko koza ezate. Est-ce que mon titre la liboso za Milolo ya mi si on yebi sanga te to kena na titre la liboso et Fally déjà a titre la liboso Milolo. Est-ce que yo moko imaginer test nini ko bimana kacha Milolo wana ya ba kasi te c'est ba del sisuka siko te ngazo la ozela titre pamba et peso de sentiment na goût ya kozela nzembo ane bimambam toke sur deuxième titre obo manga oui c'est ça obo manga OK il a des falit rumba international rumba international okobomanga oyo elakisi ke na mondelo koningisa loketu na force omonelo na sepela na titre apamba déjà ezopeso sentiment te okobomanga mais eza na bajo mosusu mpena baosere sentir ke nga na amona mwasi na nga ka jour album oyo ebima Papa tika. Troisième titre c'est Likolo featuring na Nino de Tosola qui en 4e Nairobi. Valdi. Toze l'album ebima. Toze l'album tala. Juste une fois pesa awana featuring na un Pokora 8e chanson ezali et 6e chanson la 8e. Ngana osenga ba warrior hein. Osenga ba warrior. Bozala déterminé pena. Il y a un warrior partout salaka. Comme sa collègue no warrior. Comme sa collègue na warrior.
partout au sala na étranger côté ça va idéologie que les 18 ils ont un album international de Zobima jeté Zelisa minele nyo surtout la date les 18 parce que les albums on va se retrouver les albums international album world le titre moi ça 8e merveille tuko kaka yona ngito sauter na so ba tajana ya ba titre to ke na soka na makambo susu bato le 18 ba wario ba zala ya ko sepela mais baba t'en féliciter en plus ba déterminé soudé lo ba boso na sepela na ba wario pena ba fanda ba kongoli pembongo ken bokendo zata moi $1,500 talaka bosala musala bolobela leader na biso bien valdi ndenge to fanda ba boye toza ba souvenir ba wario ebele si to ça to mela ba champagne na bongo ba wario plusieurs fois ouais donc to ba ko garder ba relation lobi okuna wario moko te azala déci envers biso ke ba ken wana peut-être ba décevoir biso te to sepelaka na ba wario nde ba sepelaka na biso en tout cas ba wario merci nga depuis na botama na mona ba fanatique ya mutu teke bakangisi mbongo batindelo ba merci papa ndengo soutenaka leader na biso na mona ngote ba wario bo sala rapport na biso na ebité c'est que bo sala rango fali 1000 fois de plus parce que mutu neti nga ba wario bo sangisi mbongo moins $1,500 ken boka bola ki na film to sala ngo plusieurs fois ce qu'on a ebité fali ba sala ke ba surprise nini peut-être yana biloko bakabebele ba wario pe ba sala la fali biso pe to ebité bato neti ba biso to le mbongo ba wario parce que yé moko kolo ba wario ba sala ke ba surprise andé. En tout cas, merci, mère Nanga Djelzingelezi. Il y avait Nanga Dadi Tiro, Dadi Chom, mon appellation Mbote Poukapa. Patrick Mananga, chef d'agence à Washington. Papa Firmen Matoto. Babi, contre les amis qu'on a Nike, allait de BCBG, Tekango. Donc, contre les amis qu'on a Nike, Pek Nangai. Firme Matoto, moté maman, il get moun. En tout cas, on appelle Sibino Mbote. Libota mon kitoko, ya rosarante, boboto, wapi, pas Firme Matoto. En tout cas, on a Pichum Bombole Mingazor, il y a Bruxelles. Maman Laurence, attends moi c'est bon en Suède. Pourquoi pas ma magie de Londres, mère Nanga, il y a l'uson drama. Ken Piana, oui, on va accélérer au monde. Non, batebele ba ben Nanga Ken. Bon ça na mbutalika so analyste bondeli. Vena na mbuta zobela. Depuis jour to sala na émission suka, santé zala bien te na força ka ekaka. Mais bo sala calme, nzamba osala ka vena mbutalika so. Azongela ne be émission na moni batu bo se déranger. Ba mbutalika so to mona na te za po santé na ye, ezwaki moi yo yebikaka tant que comment Boutalika soutient na paraphraser ma moro nian sango pour créer peu questions pour zapper l'actualité na toile tout le monde a dit mamozo kende ça c'est Boutalika c'est sous na laissez m'expliquer batazo face il y a groupe dans nga Vincent Chiluzi na PCM mode Zigazali na pensa côté na lobi Boutalika sou azoka moi bien dit kasi to ba message ko mone pa na nga ba message mone pe pa Vincent ce qui amona na été eza santé na ye eza bien été voilà santé na ye eza bien été valide to ko sote moni santé zo déranger mo muki c'est la bien été to bando beta masolo na ye moni ba beta masolo mutu ba kumisaka mutu ba critique ka pe mutu za santé bien yo linga to fandi boye to bando beta masolo Boutalika ta bato za na ye kuna zo batonga na ye yo o na plateau Boutalika masumu comment ça va masumu pour voter pardon quel bien toujours alors les question ça na nini au moins parce que bongisa ngo non ngana ki mande na bato za na ye kuna zo batonga ale to bandolo baloba question ngo côté bien mais oui on est à trop local quelque chose à guerre Boutalika sous face il y a Koutou Nangai na autour de tout à l'heure Vincent Chiluzi en mec ko basala émission kala mikolo ça t'es avant vraiment avant malade bête en tout cas bimisa ba propos pas ba tout soit jugeant moi kafkaien ba monyo pena ba yambi pena moi bien té sur numéro 1 de tout le temps oyo bazobenga Kofi na habité yo potaki émission non non nga éclaircir nga ka bilo
éclaircir nga pena bien. Bah tu n'as que question que Kofi pour na yeso Kofi on a numéro 1 de tout le temps. Mutalika so pesa ki ba propos na ye abimisa ki abi non na rotala bana musique e banda de tout le temps to cha ndenge nini pour to mona pe bana wa mutali munene ba pepe kale bazala bakanga mboko 5 na ba numéro 1 mboka to mona batebeli ba wenge ye coinça musique bani comment ya koza numéro 1 en tout cas et chepena bien terre au sakanati. Non na ndenga logique na landa pe misambu talika so na mais pour na Congo so ira mutalobi éclaircir na ira makamdenge eza et comme un problème. Vena somo pa waza danger, a danger na musique na biso mboka. Mais koloba kaza numéro 1 il y a tout le temps. Mais pepe kale akola muka place alaliko. Ande. Mais papa wemba akola muka place alaliko. Ah. Il faut rejoindre. Eh c'est là. Vena biso mo pa waza danger. Toluka teto soué samité ma batu bakufa ko. Qui est-ce que c'est pelaté Valdi? Tu peux savoir bah oui valeur ko. Tu voulais pena ayo kangana ye na lobi confiance à numéro 1 à tout le temps. Tu voulais pena c'est pela bongo. D'abord viens bozi bah c'est pela bongo ngana ça l'émission à bongo. Il dembo taper ça que c'est normal. De 90 à 95 éviter que Pepe Kalaza qui meilleur star ya mboko ba ça peut ba trophée. Trophée au pape ça numéro 1. Pepe Kalaza pendant 5 ans. De 90 à 95. Ba série Pepe Kalazo bimisa ba album net ba kendaki poto e ba ko ina désert. Nani va dominer Pepe Kalazo na moment. Vena biso mo pa za danger, to robo ya été une légende. De tous les temps donc là c'est que depuis au bimana musique au Zalara premier parce que ti lelo via zaka na course. C'est que ti lelo via zaka hors série mamboana ils ont hors série donc à mi-temps. Via zaka compétition. Te wana babironde babiro ba artiste yo bika so ba l'équipe TV ba kana ba ko flatter ba artiste. Mais veillez moi quand il y a une compétition. Tu veillez moi le bac face à Vincent Chilus dans la conférence de presse abi hors série. Il y a un appel à lobby boy. Vieux à danger à salamarabu ya danger. Ah danger. Les longs na loba ceux qui confient à donne de là comme moi numéro 1 en musique parce que ça na moi na moko boisa numéro 1. Moi na utika na quartier la terre. Les lots ceux qui fallait ça numéro 1. Ils ont la fierté à Kofi. Kofi a donne de là que musique tchacho est numéro 1 parce que atanga na simbi drapeau na numéro 1 mais moko ya pas pour la quartier la terre numéro 1 là c'est que nga Kofi na zaka na place na numéro 1 pour na ce que ton zo ba fali ndé numéro 1 et là on y fallait sali mwana ya Kofi Olomide to que da to ça fait fanda pe boye moni pe loko moi mabe le gagne nom de Jésus miracle salami pe est-ce que et soit Nzambe Olola bana comme Nzambe, yo au nom de Jésus. Miracle paix salami. Est-ce que soit Nzambe? La Bible côté monsieur Jésus Nzambe hein. Jésus aza mwana ya Nzambe. Nzambe asepelaka mutupe ozokomisa pe mwana na ye. Ozomapanda. Donc eko déranger Nzambe te mutazo prier na komba Jésus-Christ. Donc la question que mutu nyonso azokumisa fali mutu nyonso azopesa fali ba éloge ba trophée zo fali azo ba trophée nyonso fali azozwa et ko déranger vers na biso mopa ote parce que wana mwana na ye so ba biro ba flatter bango ba ya ndeni vie ozomona te ozomona ozomona ba division entre Kofi Olomide na mwana fali pourquoi Kofi est moko na ba émission et fali azo na quartier la terre à tous les journalistes, bola qui sont musiciens nini, ou azana orchestre ya mutu, ou azana ba talent net ifali. Ça il le fallait azana ou azana, c'est Kofi. Mais quel béton petit. Non, non, ce qui fallait azana ou azana, c'est Kofi. Honneur ya malamunyo, so fallait azana sala. Il faut quoi ya kaka na mutu ya Kofi. Parce que Kofi Olomide na fali, Kofi Olomide a fait ça fallait ba pouvoir nyonso. Asala na ye featuring na kacha quartier la terre balata teni moko o Kofi depuis bana musique ti lelo apesa chance wana pas mutu te mais chance ana pesa ngo fali ba embat ezanze boni e kacha oui
bayembat balata bilamba moko te chance wana Kofi alata jamais na mwana musala elamba moko mais alata na Fally batara Fally ezali ko epate tala la série moko batu balo babi Kofi anga komana ti porte parole Fally boden ko lobela ka lobe aza kumisa ya pesa beloge lelo Fally soki aza danger lelo na Afrique eza pour Kofi azali ko présenter ye na ba stade nyonso amine na zobeta ba salle nyonso amine ne Kofi asa ba tourner Kofi ye moko azwa komba Fally akomisa ngo munene lelo soki Fally akomi yaza ezaka po Kofi alingaki Fally azala na ba niveau aza lelo soki Fally akomi na ba trophée belé koleka même ye moko Kofi lelo soki Fally akomi na ba trophée ebele makasi koleka même ya ye moko Kofi parce que eloko batu ba eloko important ici batu zakaka vient mon père la vitrine na ba trophée te po ba trophée za pene belé te mais vitrine déjà ko côté chez Fally au côté ba vitrine ya ba trophée eleke belé loko mozo kende wapi Ken Penabi loko mozo kende wapi loko mwana kenda kana quartier kenda pas we raté et pas JBT et pas Bozité loko mwana nyo se kenda na quartier la te Maison Kitams. Pablo Kitamba. C'est là, pardon. C'est à Poli Lumumba, RDC Monde. Hollanda Biso. Vous comprenez? Donc, Mbapo Nangana Lobara Kofi a danger. Pour aboti moi, nous avons danger, n'est-ce Fally. Lelo, numéro 1 en musique. Même il vient à Biso Ramboye Bike. Moi, Nanga Fally a numéro 1 à l'icolo trop. Mais tant on met ma soeur trophée qu'elle a personne n'a chance il y a question tant on met ma soeur trophée tu vois qui verra mon ami Diamond c'est observé bah c'est écrit voilà bien sûr que bah trophée les relations y ben bah tu vas payer ça aux zones belé ça fait une connaissance de salo zonga na kodae soki ozongi te kokuta sangwa milelo po ata kutu moto ya beta kangonga ya katoliko soki abeli Menamu te Alidor Menamu te je t'adore Kofi Basuka Nacha écoute on a la chair de poule Diamond Davis ko secret via zona azela mona trophée il a expliqué mon lobby Diamond ça comprendre Suka Nacha nzombo ne sala la chair de poule c'est Diamond a fongo Olivier ba secret Nana a besoin de 2 mois, on a pena vie trophée à Aldor. Et ça l'a bien parce que Diamond a sa fongoli. C'est que il y a un trophée à mon négezala. Parce que deuxième na yembi souka na chanson. Et comme ça la biso bien. Vient na biso prouver mon kilike. Ba trophée wana ezala moi ba tricage moko boyi. Parce que nga landi côté wana to yozo nga zolo ba par rapport à question na yo. Ma préféré pour te confirmer ngo Nzemboyo ezwa trophée dans sa boss so ezwa trophée mbala moko na pesa Kofi raison possible l'axi possible l'axi mais Kofi lui a dit colo c'est pas l'axi un million de villes de faire Sakai nango Sakai nango fort vient na danger na YouTube Diamond ana vient Sakai nango mabe olobi Sakai nango mabe congolais moko ta sala ba via bongo na YouTube Diamond viens ça si ma belle. Quelqu'un gros peut ça de bambo t'étais pour te qu'on fait un souk Pablo Kitamba la hôtel à Bisso non Olivier Mutondo téléphone nanga qui quelqu'un vient tout le monde bazo kata de ba ibsinga déjà kuna technique la ligne téléphone et ça en tout cas Olivier Mutondo double nationalité za gina Bisso émission Cécilie émission Cécilie vraiment Pablo Kitamba la kabata la té émission Cécilie et Luison Drama vient Choki Luciano azolanda biso à partir Canada Choki Luciano yo yebi Olga Mbimba bon séjour na kata Gishasa donc Patience Luciano la référence bruxelloise Alain Mokemo Londres la pression beauté Kulutu ya Baleki Adel Jogo Bagou danger yo yebi Ken pardon non j'ai eu côté Badel côté Moula Ramsès na Paris yo yebi Moula Ramsès non na pas qui na libanga merci na question que moi dire c'est appelé Lumumba Veluison Mbata Church anglaise veut dire baki ça moi c'est kitoko
ouais. Anisi tout l'américaine, nous toi lino mokemo na pesi mbote. Chez John nganda ta Chez John avait na biso, avait no Placide Ebio tangiete. Placide Ebio restaurant business class. C'est ma somme, il fait malenga, Madoni Vaïka. Babi na Villeneuve Saint-Georges, na pesi mbote, honorable Junior Mundila, fort de fort. Il get mulunga papa firme, let Bouya Mvwandu, citoyen du monde. Na bossa une décentralisation de Paris. Babi Paris les a centralisé par même na vision centre dans centralisation de Paris, président Regan Ouassi soit père nanga Jack Pombo. En tout cas bana poto bana mokimba ça n'est fini pour aujourd'hui, c'est ici vraiment que je rabaisse le rideau de la porte de la mission. En tout cas ciao, Sarah Bibo s'abonner massivement dans les sites.